Mbote mamu. Likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini ye liyo mama. Papa toza na Gizer na lobi ngana bana na Alsace-Lorraine kuna pona kende na kosomba mapa na GB il faut kende la kuna ko na fortress na yeba kiteke bazo sala ba marche na bango lera na kei na Gizer na lingina kende bona moni bukecho apesi mukongo bona alobi taliba ye wana taliba na yoga taliba ye wana papa na monika batu bakoyelinga soki 20 babangi kobeta na mibali na basi na moni mwana mobali moko aoya azofinga oya bandeko lobake boya kosala marche mwana mobali moko ya azana mino eloko na mwana mobali moko azana mino azana defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana ya aza pembe lokola beti boy alobaka ndep na moni bango bazobeta na bana basi pukupuku sabato ezalaki suna makolo te ngana tuni bakasani munu babobo maye en tout cas bandeko na biso oyo eleki na Bruxelles awa tosepeli nango te comment bato bakomi kosala discrimination boye entre biso nyonso mama na biso mamu na biso tozalaka ne awa bauti koagrese ye paraît-il pa ya baboketu. Merci mamu oyo ezali maloba na yo tokomeka kotransmettre yango na réseau social. Merci.